Salut la famille, bonjour, bonjour, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Ici chez nous, donc Naza déjà en route pour l'école, donc merci beaucoup. Nabi non surtout Rolandami, c'est l'organisation. Na sepel pour ça la vidéo yo. Kolobaka moi loko kandingi za la poto ya ka kolobeloko. Nama muke ba vidéo zo circuler na réseaux sociaux concernant famille Pela, famille Tshisekedi, famille Nyankero. Donc le livre si bandeko naza libanda donc moi makele la mituka la mituka ezoleka bolingi si bandeko mpona makelele ya mituka je pas de choix naza libanda ande on a longano masque qu'on a respect maman Denise qu'on a respect maman Denise na longa masque bandeko Manzizel famille Pela vous avez mal joué les cartes Yampela comment on est allez ya Yampela bo jouer carte na bino mabe makasi basala ka bongo te pourquoi basi bo en tout cas rendez-vous samedi la famille rendez-vous samedi na 20h juste hein? Venez nombreux 20h heure d'Europe 14h heure de Canada venez nombreux nous allons décortiquer ces sujets ensemble ah non ça ka moi intro muke parce que intro moka à moins 15 minutes car rapport na lobaka moins loko avant vous mais venez nombreux samedi la chaîne ya Miss Elongation oh toko na koyeba ko décortiquer ko analyser muke pour na sujet parce que gâteau et na mesa gâteau et na mesa donc bisonné surtout au vendredi pour kata partie pour gâteau et na mesa mais étant que femme étant que moine famille Pela vous avez mal joué les cartes et zalakate pourquoi pas si yo bobote na mibali ya bato bolinga toujours kobima le devant pourquoi oui bien que mobali on a botine bana misatu 5 4 a mobali na ngate mobali ya bato mais faut kozonga rasima hein conseil pour na baso botana mibali ya bato bosa ke fort tango botina mibali ya bato bozonga asima botindika nde bana po yo eloko ezate yo liande na sima bana nde yo bénéficier yango na sima yango tema bozalaka na manque ya sagesse tema bolinga ko welisa mingi tema bolinga visibilité bino basu botana mibali ya bato na sima nango bo perdra parce que sagesse ezate mobali ya bato yo zoleka ubeta tolo mama konzi na article nini si ba yo kilo maman grâce eza ko bana kati mawe ezali ko makila eza na kati ya mobali mais bokenda nango malembe bandeko na bana makelela mituka olingisa mais boya ebele samedi Miss ebeteli babi ebeteli Miss abeta kitoko adekortikaka kitoko makasi boya ebele samedi toko décortiquer ensemble si vraiment ça fait mal ça fait très mal président Nabiso azana respecter na peuple congolais dernièrement na mon vidéo batu basali président afingi population batufi sope banyama sope batufi ben oui azam mutu parce que congolais yoka kate congolais to lobine likambu na 12 juste na 12h30 abosani azongeli congolais yoka te bato sécurité bazolo babolongwa wana concorde ja congolais leka bazo tindika bino bolongwa wana bino bozo yaka do bokanga nzela mukonja aleka ça énerve aussi à mutu c'est être humain ana makila na maes et couler na njoto na ye c'est normal mais so congolais lobby président lobby tout fi et comme problème pour président Monsanto Yesu kakati l'île est parfaite bandeko Yesu kande muta Monsanto congolais lobby bateau baza ben bateau fi
moi wa loba qui na bossa so pe imbécile so pe nyama so pe tout. Mais et comme problème na ba congolais. Donc président ko finga te. Président Sumba Mukinza, excusez-moi. Président Sumba Kaka, Zomoinene, président Petaka Pion, président Subaka, président Respira, le corps Moukounion, surtout Aza Estrate, Aye Souté, ensemble de Moutou. Alors, soit coûte une monde énervé, c'est normal à Petaka, il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre à Moutou, mais pas congolais, c'est pas le cas. Donc, il y a qu'au fingate, il y a qu'au soubate, il y a qu'au liate, il y a qu'au selote pied. Avant que le président n'ait Aza Moutou, le corps Moukounion, surtout. Akobeta libaku akoki a mutu. Mais et comme maman qui a respecté na milieu ba congolais, eh président Mobimba a fini population. Oh congolais. Eh hey. Vraiment ils ont malamté. Couple présidentiel au ba na respecté. Respect exacté à tamuki. Ils ont quitté côté bandeko. Ils ont vraiment quitté côté bandeko puis beaucoup misanzambe. Et ça, le quoi, moi, grâce, moi, Wenzamba, PCB soin. Et pour n'importe quoi, Mobutu, tout le monde m'a emboté, au fin du président, à 12h juste. Tout comme message qui est à 12h30, ben, au locoto. Et puis, tant que locoto, destination inconnue, famille, no, ayé batté, ba collègue, no, ba ayé batté, même moi, sinon, ayé batté, ba, no, ba ayé batté, que ba, keno wapi. Bende, ba, keno, bon, pour dire bon, bye bye, liki. Nous tout peut autour azate que oh Mobutu tout le monde qui cortège mais il y a que les autres qui t'attendent sur Kendeni ou Kendeni ou à pourquoi ils ont quitté et les qui cabon suit soit bala. Mais dans l'époque alléluia Fati Beton c'est pas le cas. Liberté de l'expression, mutunyo soit libre ya loba oya lingi. Tout le monde ndé batu ba finga mais beaucoup mina ko toucher tina moi mais non. Mais non, bandeko, un peu de respect. Mais non, c'est pas gentil. Vous savez ce que le président de Ngazana, Kabila pas télémingayo, a coincé. Kabila a coincé, peut perdre son pouvoir. Le président n'a pas pu chauffer, a qui peut m'embarquer à bateau, a qui peut m'embarquer enseignement, a qui peut, a je suis ma campagne, Gisèle Impela, tu es sous la moutou, Gisèle Impela, place au tchama comme nous tout exact. Exacté par maman nangai. Eh, ya Gisèle Impela. Plus sortir ma cameroun na mtou na micho. Exacté, président zol bundana nous pour na bien ya peuple, le peuple d'abord. Yo soko za likangu, soki mama babota no bana. Zela kuna tangwa yaka kolongola sengle devant yo. Zela kuna botika batu bavanda kimia bandeko. Eh? Botika batu bavanda kimia pardon. Zizeli ya Zizeli ngamo. Nande ono mongo makas o beti carte non ma bé t'as mal joué ta carte. T'as mal joué ta carte ma sœur. Et puis bino basu bimana mibali ya bato ouais. Bo ça qui est fort tant o bimana mibali imposer ba balo. Faut bo imposer ka. O monga ne o bimana ngabo monga ndo boti ngabo faut bala nga polygamie loko bala kuna ngape bala. Faut ba imposer ba bala bino. Mais tant que bala rabinoté, ba combo na bino kota na livre familial té. Comme on a que na mérité, wai ya bo biloko te bozala biloko te botika ko etufa ka mabala ya baninga. Bo etika ko etufa ka ba image ya baninga na bilobela ba bisala sala. Bo bimara visibilité moko ko epo ba baye ba ka ke Gisèle Impela pe azala ka bota na président. Ok, au bébé sa image ya papa ya bana na yo bandeko ya Gisèle, t'as mal joué ta carte ma sœur. Ma sœur Mongo, ngamolo sako. Eminengo t'as mal joué ta carte ma sœur. Yo na mobali libali za la soute malgré bobota. Malgré bobota libali za la soute. Oh yo lingo sala garder silence, les enfants combattront pour toi. Les enfants combattront pour toi. Kayo bimandengo bini bongo maman. Eh, t'as des beaux perdre. Basi yango bobota na ba musicien, bobota na libali yango ya baya. Tellement pressé le quoi diarrhée l'équipe no boit sans réflexion, tant de beaux perdre.
Pour les années makambo et comme le mato ya président et comme le mato ya ma Denise. Em sou bangia bas symbolo mo lo bas sabolo mo lo mo boye. To Monica adimina média et les sous na réseaux sociaux va dossier les chamo panti tant de bon père de grâce. Basio bobota na mibali ya bato bino boze batu mo regarder silence les enfants combattants pour toi. Yo vana no kimia yo tindika ndeka bana. Ya. Nande ono mongo maman, je suis pas contre toi. Naza mamana, naza pe parent. Je suis pas contre toi, mais t'as mal joué ta carte. Bande ko boya samedi, tout décortiquer sujet avec les preuves à l'appui. Parce que non, c'est encore moins 20 minutes, moins 30 minutes, mais samedi, je vais entrer dans les détails. Mobali ya bato mobali ya Denise. Oko vimba nokotonda oko benga mama mokonzi. Azali mobali ya Denise. Yo na ye bozala kiko yiba. Mobali ya bato ya Denise. Respect ça que le moi c'est bato Denise Nyankiero mama ba. Mais non, ya Gisèle. T'as mal joué ta carte ya nangai. Omoni yo faut apprendre ko yo kate ba signos tout ba bota na mibali ya bato rôle na bino garder silence les enfants combattants pour moi kia na sima bana nde yo lia bomi bimisaka te po boza boyibi mibali ya bato bomi bimisaka te yo somona moyibi azo yibale ayibi aloba ke ngai yo na yibaki mukole loko kangoti mukole loko kanga yo Kongolo za misu makasi ndokite makasi penza Congolais oza misu makasi ndokite makasi moyibi ozo yiba eloko batu apuna simana ngo yeli susu ngaye yo ngamtu na yibaki memba okanga yo mukole loko okanga yo mama ya Gisèle ata kubiso ba mama ngoto za la misu makasi pardon ata biso ba mama ngoto za la misu makasi pardon penza ki misu makasi on pesa la ndenga bien pour ça ça il faut pas au perdre raison maman ça il faut pas au perdre raison et ça qui to côté maman ngai toi tu penses que yo gangi bana kisekedi ayobo mabana kisekedi Gisèle Mpela mama mokonzi nde après likona ngo pour biso population to yebi nde Denise Nyankiero nde mama mokonzi population to yebi yangwana biso yebi Denise Nyankiero mama mokonzi biso yebi Gisèle Mpela te biso yebi Denise Nyankiero nde première dame biso yebi Gisèle Mpela te. Alors il y a Gisèle Mpela tant yo ozana grâce wana to audace wana ya obimana mobali ya batu maman garder silence les enfants combattants pour toi oko ya komi bimisa koluka visibilité na makasi boyete maman oko perdre pamba oui fallait ba longolo kisasa basali bien pour le pouvoir ya président ezana mu combattre batu ba linga pouvoir ya président alibamo na susu likango mobwe abota na président azan Kinshasa kasi ba diverser ya président ba sang ba luka ba kotela na nzela na yo po ba boma président oui basali bien de ba longolo Kinshasa vite fait basali bien makasi félicitations na DG mais sali bien de longolo Kinshasa vite fait pour to ba tika ki wana batu balinga siko banda siko ko utiliser nde yo bange banda okota nde na sima na po bana bayani ba attaquer président basali bien basali mabete yaya et puis likona ngo batu ba luka ba bima Kinshasa yo kutozala no de na Belgique c'est bon déjà pour so ba bota ki Gisèle Mpela abota na président meti siko a souffrir na Kintuka na Mikau a souffrir to boluka ta bo bimise aya ta poto wana to comprendre président pe osama be occupé bana te moi si bobota na kameni a souffrir a vana na Kinsuka to comprendre Fatima be
mais likolo nango ozala de amo apoto na Belgique sikoyo loni ozoleka okitele no kisasa nokosani mpo ozala de ana poto eloni okende kisasa mpo keka kobebisa ka image ya papa bana na yo okeka kobebisa image ya papa bana na yo mama et puis bamo oyo ozobimisa na monoko na video na Denise Dianke walinga boma bana mama maloba makasi boye au moment où yo sa vidéo no Denise Dianke walinga boma bana Denise Dianke wa bato ana en États-Unis ala na États-Unis a réfléchir ndeni ni ako avancer population na ye ndeni ni ako avancer ba filmer ndeni yo ya bimisele ba maya linga boma bana mama carte ne simite carte no penje beti ma be makasi ta mal jouer ta carte na contre yo te na be pour yo te na ndeko na yo mongo ta mal jouer ta carte ok yo elo oyo ngo sala ya Gisèle elo oyo ngo sala garder silence les enfants combattants pour toi on comprend. Pour l'on a moni ba vidéo msou ba mango ba telemi ba to Équateur ba sepelité ba bimisi Denis ba bimisi Gisèle ba to Équateur ba zo soutenir ba to Équateur oui ba to Équateur oui banda président du pouvoir ye Gisèle l'on a sen Équateur bino bolimbo lo ba ke banda président du pouvoir Gisèle azota $1 ya présidente ata pona bana azwa mais l'on a sen Équateur asale lo te kozwa ya Gisèle pena président zaka babuo mpela na ba Alain pela ba bénéficier nango population Équateur bozelo te eloko te to mona ta ba association ya ba mama mida ba sala ba association koke kabolela bana ba kaye ba sac rentrée scolaire Gisèle pela elonya sen Équateur boye sanga te ke banda président a commis président Gisèle pela na azwa ta $10 à président te l'hôpital azwa Gisèle pela azwa mais l'on y a sen Équateur et l'on y Gisèle pela a sen Équateur ne chingabwe na amuta bwende Gisèle pela na ndeko na mongo banda président Fachi a comme président yo yebisa biso te ke ozwa ta $1 te ozwa bon eloni yo sali na bwende eloni yo sali na Équateur na basankusu eloni yo sali mais to mona amida azo kabolela batu bana classe no bakaye moi basaki moi association moi biki moi lamba moi sukali moi loso to mona ngo yo eloni yo sali na Équateur o bato Équateur ba telema balo bakeza mabe obengande ko biso Gisèle eza mabe oui fo ba benga bande ko na libanda bande mituka nana réapis mituka ezoleka fo ba benga na Gisèle mpela makasi parce que baby sa image ya président Gisèle mpela ko baby sa image ya président pe banguna ya président ba ko kotela na sima Gisèle po ba attaquer président oui bon sali bien ndenge bosom si Gisèle pe la Belgique bon sali très bien bravo bino passe bobota na mibali o mibali lelo bakomi bato bata bakombo elo bino bosana bo garder ba silence les enfants de bana de ba combattre pour na bino bo chikalika pour na bana bolia obino botika nango pona bana bolia mais bobima ke obimisa mutu ke ngai pe ekoza nango ne fete ezala ni le sans effet la preuve ane to mone mamba falina nikina nana makamba falina nikina nana suka nango esuki wa niki asalaki kaya kobimisa mama ya bana ya fali mama ya bana ya fali apesaka image mokili pe yeba pe mama ya bana ya fali mobwe azalaka mais et après oye na yo kobebisa image ya mobali na yo et après lisolo mesuka pio na moni ya komo kabola babiloko kuna na Brazzaville kuna bakdo lisolo mesuka yo Gisèle tamuninga niki kudumamba sa moi aba action ya Gisèle taniki mamba sali moi ba action rentrée scolaire akabeli bana moi biloko yo n'Équateur lo ni osali n'Équateur
rentrée scolaire eloni osali na bandeko no baéquateur oyo batelemi baganga o ndeko na so équateur biso toza bato équateur tozosoutenir faci ndeko na so équateur eloni ya Gisèle bi osali na rentrée scolaire awa mpona bandeko no équateur tomoni niki mengaki Brazzaville akaboli biloko Amida akaboli biloko mpona rentrée scolaire na bana baorphelinat yo eloni osali mpona province nano eloni osali yo olobaki oyo oza mpiaka non oyo oza mpiaka te omona mbongo omona elo makasi eloni osali équateur botika biso tovanda pardon botika population evanda pardon tant oyo eza ta mosusu bato baorefléchir ndeni bakokotisa mai na Kintsuka ndeni bakokotisa régie des eaux ekotisa mai na Kimpese ndeni allez c'est souvent Gisèle Gisèle Monboy avant dans la Belgique abotana président allez Gisèle non botika distrait bato pardon botika distrait bato tongi kinya na Congo tongi kabolamu ya Congo tongi babuzoba na bino wana Gisèle Mpela oyo linga ko sale non kitaki sasa bontoka ke Gisèle Mpela botana président aye ko kabolela ba orphelin na ba orpheline bakaye basaki ba uniforme afuteli mwana nyonso tout ba premier trimestre na l'école primaire tobe tolo maboko mo bilo biso tolinga bilo population elinga yango oyo ke yo ya Gisèle Mpela mama konzi Gisèle Mpela mama konzi Gucci Louis Vuitton yo première dame onde yo la saba griffe ke simba ote o mérite ya Gisèle qui première dame yango ya yo boire à poitrine première dame au bois qui poitrine première dame on la sa banchombo mi balosi no mabo première dame on la sa biso Louis Vuitton première dame qui première dame on ya yo nde ya boye au monde est supposé la première dame à solo mbele pardon Fatibé il est pas si vivant Fatibé ma ebiseye mambali ya Denis okovimba nokoganga okosala makelela pamba azali mobali ya Denis yo na ye bozalaki koyiba mobali ya bato ya Denis yo na ye bozalaki koyiba azali mobali ya Denis mobali ya bato mobali ya Denis mobali ya bato mobali ya Denis okovimba nokoganga okobenga mame mokonzi pamba azali mobali ya Denis yo na ye bozalaki koyiba mobali ya bato ya Denis yo na ye bozalaki koyiba azali mobali ya Denis mobali ya bato mobali ya Denis mobali ya bato mobali ya Denis okodanga okovimba nokodanga ya pamba azali mobali ya Denis yo na ye bozalaki koyiba mobali ya bato ya Denis oyo ebeli samedi na chaîne ya Miss Innovation tosolola sujet oyo tosolola ngo de long ya large samedi 14h du Canada 20h d'Europe bokoto ebele tosolola sujet de long et à large. C'est la honte. Mobali ya bato mobali ya Denis okovimba nokoganga okosala makelela pamba azali mobali ya Denis yo na ye bozalaki koyiba mobali ya bato ya Denis
nzombe encore eloka koyiba nde ezala kitoko wapi eloka koyiba ezalaka bu mposo otika te mais on a choix. Donc bandeko ya Gisèle Mpela. Gisèle Mpela, t'as mal joué ta carte ma chérie, ma grande sœur. T'as mal joué ta carte. Basala bongo te maman. Quand même oyiba. Quand même oyiba, yiba quand même nandenga soin. Ata kuto biso ba mongo tozala misu makasi ndokite. Biso ba mongo. Okila kondo. Ata kuto biso ba lopa ba okila kondo tozaka misu makasi ya Gisèle non. T'as mal joué ta carte ma chérie. Tant toluka na Congo nanu, toluka nanu. Pour n'abolamu ya le peuple d'abord. Toluka na bolamu ya le peuple d'abord. Allez lisou makamsuso ya Gisèle moko boye ya baburon et puis noko pela. Non masque. Na kicha non masque. Noko pela. Noko pela za charisme te bwendeni. Noko pela charisme zate. Ta noko burompela nde avandi kimia. Mais yo noko mpela munoko pri. Non. Ki bofra on luka ona makasi boy. Noko mpela ki bofra on luka ona makasi boy ata yo moko papa. Boete. Mochika nyankero kimia pardon. Mochika mama batu kimia. Ki bombanda ero. Na bino mo mo teke simbite. Bandeko. Famille Mpela. Na bino mo mo teke ki bombanda mo simbi non. Na bino mo mo teke carte bobeti. Carte bobeti mo teke simbi non te. Na bino mo. Mo teke numéro ngeke na mo bien te. Bochika ma Denise a exploré na komi école. Bandeko. Na comme l'école na biso. Na si sa vidéo na kikokota. Botika ma Denise a exploré pouvoir na ye a enjoy pe na ta na ye. Botika bango pardon. Bododo kolo. Et ça la kabi. Bododo kolo et ça la kabi. Bokoya ko perdre pamba. Skuna micho ndenge zana président Fachi na maman Denise. Emsu baswani po nango. Emsu président Fachi azui mombata ya kidiba likola Gisèle Mpela. Bomba ndezaka peme. Bochika bandeko pardon. Famille Mpela. Bino ndende bozana bo abatu moka bo garder silence, les enfants combattant pour vous. Et puis bozui sous vidéo. En tout cas bandeko boye belé samedi. Samedi 20h d'Europe, 14h de Canada, tout me un peu ko solo à makambo. Bo ke ça la vidéo bo filmer mwana wa muke wana. Po bo laksa batuke bota mwana oyo elonga Fachi photocopie à papa. Bo weli la libana na makasi boye. Ebisi bino ke Fachi boyi bana nane. Na ebisi bino mama ta boyi bano Gisèle bota na Fachi. Na ebisi bino bande ku famille ya Fachi ba boyi bana. Po bino Gisèle ok sa vidéo o laksa batu mwana wa muke wana ke bota la photocopie à Fachi. Papa no kombone na boyi bana. Ba boyi bana te ma chérie. Ba boyi bana te. Ba chanjera pe mwana tata te. Ba chanjaka mwana tata te ba boyaka mwana te. Soki de oboti de ana mobali wana. Mwana ana za ya mobali wana. Ba boya bana te uki kosalisa mwana video ya mbala katakana kinete po mwana témoigner ke ye mwana Fachi. Yebisi oke Fachi boyi bana na nai. Mutu nyoso tu kongoli nyoso ayebi ke Gisèle Mpela ando yiba Fachi beton mobala batama mama Denise Nyankero. Kongoli nyoso ayebi na ye obande ko yiba. Ba boyi bana te mama. So baby so quitter territoire Congo, territoire ya Kisansa, ndeyo ke sa vidéo oloba mwana témoigner ke mwana Fachi beton mutu boyi mwana zatin poni ko exposer mwana boy. Yaya. Ozo jouer carte no ngo bien te. Ki ma président ngo polinga ko makaya modèle yo.
qui président ya RDC ngo ma présidente première dame ongo ko monka ya modelo na modèle à boye oza charisme te biso ba mongo tozaka na charisme manque à charisme manque ya maîtrise olakisa Gucci si kona ki ma président oyo lingo yela biso ka ya modèle oyo olakisa ba Gucci qu'est-ce population lingo souffrir sous bien ya battre la kimia pardon biso baluba to boyi bana te bana biso baluba boya bana te bana biso to boyi bango te battre la kimia papa esopa makasi bande ko na pesi bino rendez-vous samedi 14h de heure de Canada 20h heure d'Europe boya ebele to meke un peu kosola sujet on en profondeur pour ça la ka bien alingi bino mingi bandeko ba ona bo s'abonner na Miss Elongation te bo s'abonner massivement abonnez-vous bo s'abonner massivement na Miss Elongation et ça la biso ka bien Miss aza na moi na classe na tanga na ngai donc na comme na porte école moi na continuer sous vidéo ezate to kutani samedi to décortiquer sujet oyo na profondeur pour ça la ka bien bisous bye.